biso bato au ministère de la justice et des droits humains tolengeli to bana bino population pona koyebisa pe kolimbola mitindo oye kwei oyo tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange auti komokamata na cadre ya opération tolérance zéro phase 2 bino population ndenge bolobaki pe na tata mokonzi ya kobola bino mokolo bomonaki te bakonzi oyo bino bobengi bakonzi ya likolo bango bakangamaki mingi te na opération tolérance zéro bino nde bobengai bango bakolo na cravate bolobi bakangamaki mingi te bolobi so boke na makala so boke na bulo so boke na ngenga bango bazali ebele te zoka te bango nde bakoka bakesa leta yango wana bandeko na ngai lelo tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange azwi mokano makasi oyo babengi phase ya tolérance zéro phase 2 alobi moto moko abangisa moninga te moto moko asala likolo ya mibeko te membre ya gouvernement baministre DG lokola ya sepkomo cadre ya entreprise lokola ya sonal bakangi mpe magistrat haut magistrat bakangi bato ya bafonctionnaire ya ofida ya douane ebele bakangi bakonzi ebele bafundi mpe bakonzi ebele mpe balongoli mpe bato ebele na mosala nde estika sika mosala ya justice etika koloba etumbola bango kozala nini wana biso tokoki kokutango na kati te ezali bamagistrat bango moko boyebi ke bango bazali indépendant mikolo koya lobilobi nde bamagistrat procureur tata procureur général de la république papa procureur général de la république na bamagistrat na ye ye nde ayebi akotala biso na population akoyebisa biso oyo ye asengeli azwako mokano mpona moko na bandeko babolingo bino moko bowuti kolanda ndenge nini papa Luzolo Bambi ministre ya justice alobi ete mibeko esili kokweya oyo papa mokonzi Joseph Kabila Kabange le rais asili kopesa na tango oyo il faut moto nyonso tu aplike loi pe na tango oyo justice faut esala mosala na yango yo moto otiaki maboko na mbongo ya leta odokolaki mbongo ya leta yebaka ete bakozwa yo oyo bapesaki yo mwa mbongo moko bo posala likambo moko bo yo ministre odokolaki yango bakokanga yo oyo osalaki mwa likambo moko boye po ete oyebi ete olati kombo ya ministre yebaka ete bakokanga yo po ete tango oyo mboka na biso elingi ete construction ya mboka il faut ezala olie ya koyela biso bamakambo ezangati na ndeko tozali kosenga na bakonzi nyonso tu ya Congo elingi koloba te soki bapesi yo titre ministre okomi komona neti yo nde sikoyo osimbi Congo nyonso tu na maboko ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république ministre ozali kaka ministre ozali fonctionnaire ya l'État ozali wana il faut osala nde mpo na peuple ozali wana te bo ete soki batie ministre okomi kotambola na kombo wana lokola ete omona ete yo nde okomi koniata bato nyonso na se okoma kosala makambo nyonso yo olingi bakopesa mwa mbongo moko boye po esunga ntango mosusu ba vieillard na mboka na biso ale yo kozwa badona ofieti yango bakopesa ntango mosusu mwa mbongo moko boye po ete etonga pont na kote ya mai ya makelele yo ministre ozwi yango ofieti yango baministre mosusu okomona mbongo ekobima po ete basala nzela po ete peuple asepela bango bakozwa soki ntango mosusu mbongo wana eyaki ntango mosusu toloba neti 5 millions po ete batonga ta nzela kote ya bubu bango bakozwa mbongo wana bakati yango na katikati na luketu bazwi mbongo wana bazwi 2 millions 500 batie na mabenga 2 millions 500 nde bakomi koluka basala mwa ndambu ya nzela yango nde babiloko wana oyo papa mokonzi Joseph Kabila aboyi ya kodokolaka bambongo po ete na ntango ya deuxième république contrôle ezalaki te ntango bayebi ete mbongo ye na institution moko po ete balobi ete mbongo wana ifale esala misala okomona ata 3 ministre baye batelemi na bagénéraux mibale bayokani ndenge nini bakokabola mbongo wana apres baluki moko basaka nsima ya ndamudambu bake babambi nzela bamakambo ezalaki kosalama na ntango ya deuxième république nde yango wana mpe tozali koloba ete il faut lisusu justice ya Congo etelema makasi po ete toyebaka yango na moment ya deuxième république na fonction publique eza na bakombo ya bafonctionnaire mosusu basi bakufa na bango kala mais na ntango ya deuxième république
ba mbongo ya bato wana ebandaki kobima ba ministre ba directeur babandaki kolie ba mbongo ya bato oyo basi bakufa komona moto asa akufa na ye mpo bolongola kombo na ye na lise me mbongo ebimaka okomona ba mbongo wana soki ebimi bato bazali kokabola yango na kati ya fonction publique oyo ya ministre ekei oyo ya directeur PDG pas azwi oyo donc bambongo wana soki basangisi ezalaki kosala bambongo ebele bomoni bamakambo ebandaki koleka na ntango ya deuxième république ebongo boloba nini ke mboka na biso ntango ya deuxième république nde ezalaki malamu bokoma kaka soki batuni bino na deuxième république bosalaka nini okomona kaka na ntango ya deuxième république totiaka pe likambo te botiaka pe ebongo pende yango nde ezalaki kosatisfaire mabumu ya bato pende yango wana nde ezalaki kofuta basalaire ya bafonctionnaire pende yango wana ezalaki kopesa solution na bamakambo nyonso ebelebele bandeko na ntango ya deuxième république nde yango yebi te ke soki otali maître kaka azalaki kotangisa bana ya classe na école primaire bandeko otali kaka santé oyoki na mawa wana nyonso tu lelo babosani yango mpona koloba ete Joseph Kabila nde moto asali mabe na mboka na biso lelo soki mboka na biso ebebi ezali Joseph Kabila bino bozali kosakana na bato bino boyebi te eloko bato oyo bazali kobosana bandeko tozali korevele bino eloko moko oyebi lelo baprogramme mingi oyo lelo gouvernement ya Joseph Kabila bazali kosala na Congo ezali nini ezali omoni ntango Mobutu azalaka na baministre na ye bapapa kengo wadondo wana nyonso na bamokolo ya pombo bandeko baministre mosusu bazalaka koyela Mobutu baplan mpenza mpona nini mboka bakoka kosala ete mboka ekende liboso mais ezalaki kaka ete soki ntango mosusu baye na plan wana bapesi plan Mobutu azwi dossier ntango akokoma epai ya baconseiller bangwanda baneni bazwi dossier na bavandeli okomona bakosala bamanevre mbongo ebimi na ndenge ete Mobutu donc gouvernement ebimisi mbongo mpo ete projet oyo un ministre moko apresentaki mpo esalama na Congo bango bakozwa mbongo wana bazwi dossier bavandeli apres mbongo wana bazwi bakaboli yango wana nyonso ezalaki nini wana nyonso ezalaki ete mpo babandaki kozwa kaka mboka wana nde ekomaki lokola propriété privée na bango na ntango ya deuxième république bazalaki kosepela bato bakufa bamona pasi bango bazali kodondwa lelo oyo mpe bakomi kofungola minoko na bapoto mpona koyebisa bato ete biso ifo tozwa bokonzi mpo ete tolingi tozwa bokonzi mpo ete bakongole babanda kolia 3 fois par jour bafonctionnaire babanda kofuta bango vie ezala malamu tala bino bozali kolalisa bato bapongi na badiscours na bino ou bien nini lelo bino boyebi ndenge bafutaka bato na par mois lelo boyebi ndenge congolais akoki kolia 3 jours par jour lelo boyebi ndenge congolais akoki kolia 3 fois par jour lelo bolingi bolakisa bato ete mboka ndenge etambolaka me bandeko bino bosali 32 ans na 32 ans wana mpona nini bolakisaki expérience te mpona kotalisa mpe motema na mabe na bino oyo bozalaki na yango meme na dernière minute boza komona mpenza ke danger ezali koya me bokangi mpenza mitema bolingi kaka peuple asouffrir bomoni mpona kolakisa ete bozali kaka bato mabe bozali mitema mabe oyo nyonso bozali koloba ezali pamba bozali nde kokosa ezali nde crise nde ebeti bino awa na poto boza kokuka te boza kosouffrir yango na omoni bokomi kocreye bamakambo ya barébellion mais tozali koyebisa bino lelo awa bolobi ete botelemi bolobi biso bana ya mikili totele oyo bakombata mais bamusicien mpe congolais batikeli bino terrain bango bareplie na bango na Congo mais totala banani bakolemba mokili avant Congo mboka ya bisengo Congo mboka ya ambiance Congo ezali mboka oyo ndeko soko ovandi oza kose sentir mpenza ke ozali epai na yo mais bango awa ntango nyonso bazali contrôler na bamalili ya poto na ndenge situation yango ezalaka yango na tolobi ete wera son ezala fali pupa ezala nani bakati bino maboko te bozonga na Congo botikela bango lokola baweleli poto botikela bango poto mais tokotala banani bakolemba avant ngai bango akozali koyebisa bino mpo na yebi toyebi ndenge bamikilise bakrakaka awa okomona ete
muto komi koloba ete mboka na nga ezaka mboka na nga mais lelo oyo babeti tolo wana babeti yango nde likolo ya tolo ya mwana ndeke soki bazali koyeba yango te ozwi mapeka otomboli lokola ngembo mais ata otomboli mapeka lokola ngembo ye okanisi ete moto aza na Kinshasa esika bisengo ezali esika makambo nyonso ezali bino bokanisi bato wana ndenge bokanisaka ete soki bino boabandone bango nde lobilobi bakufi na botika komikosa bozali koyeba te bandeko il faut boyeba yango bato ya kini wana ndenge bomonaka bango ata ndenge bomonaka balelaka na batelefone problème mais bato ya kini baza na kati na koluka bayebi koluka mbongo koleka biso bato tozali ya na poto biso bato ya poto nde monoko mais bato ya kini bayebi koluka mbongo bandeko nga nakenda Kinshasa bokolo nakomaki na Kinshasa namemaki mwa babiloko moko boye bandeko na nga bakei kotekela nga yango ntango sikoyo ekomaki ete nazalaki na besoin ete nazwa bambongo wana après ndeko na nga lobi yaya yaka tokende moto asombaki babiloko na ya kopesa mbongo me yaka azali na besoin asala mwa bacommande moko boye me makambo ngo asali ya commande alingi ye moko aexplike yo ozala sur place bandeko tokoti na motuka lokola nga moko na bandeki koconduire tokeye place yango wapi bandeko toketi na kote ya donc toloba neti bakimbanseke ko kote kuna ya se donc boleki njili na bakimbanseke mbalali kote yango bandeko ntango tokomi kuna mwa ndako moko kaka batonga yango boyebi ka bandako babrike na bamatolo ezalaka te baplace babrike likolo bandeko nga moko nakomi na dute nalobi ndeko nangoyo ake koyokana na babandi te mpo basala nga je ndenge nini amemi nga bakwea boye bandeko nga nandimaki te me ntango moto wana tosoleli na ye oyebi ke moto wana aza kotangela nga bambongo ya dollar ko natuni ye osalaka nini papa alakisi nga kaka omoni bamindo ya petrole asalaka yango ebele komona osala yango ebele atekisaka bandeko bambongo ya badollar aza kotangela nga boye nalobi biso bato apoto tolalaka pongi soki tokanisaka ete biso totindi na Kinshasa te nde bato akini bakufi tomikosaka bandeko bato akini bayebi kodebrouye tomikosaka ntango tofungolaka monoko koloba ete soki moto kokangela bango banzela bazwa su mbongo te bandeko bino boyebi teke mbongo nde eza na kati ya Congo mbongo eza na Congo soki boyebaka te tala bango eloko esalaka bango kaka mwa bien po ete ntango biso nde tozalaka na mwa badevisa omona ata otindi 10 euro eboteli moto ya Kinshasa mwa mipiku nde eloko esalaka bango bien me bato akini ndenge baza wana bandeko na kotourne na bango kaka na kati ya terrain wana moto akini akoki kosala mpe komona mpe dans 3 mois akangi mpe $20,000 mpenza ko na kati ya poche atiango na poche me yo moto ozali ya na mikiliko obeti mbula mobimba okokaka kokanga ta $20,000 wana boye te yango na bapelo nga nayebisaki bino boye bapelo bino boyokaka yaya etalawa boye oui makambo mosusu ezalaka ya solo me mingi mpe ezalaka nango bambata po ete bato akini moto akini soki alobi ete alekisa o pulupulu kaka na coup de fil bandeko oleki pulupulu mpo otiki kolia ko okomi meme na kolenga me nzoka nde eza nango mbata nalobi bien eza mpe na makambo mosusu ezalaka ya solo me mingi soki totali bien ezalaka bambata ezalaka banini bamasolo moko okomona basi bayokani ata 2 ou 3 personnes 4 personnes ya famille moko bayokani ndenge nini bakoki kolengisa ndeko na bango na famille awa na poto omoni yango na tolobi ete il faut koyeba yango mboka na biso wana Congo totikaka nyonso koloba na bato akini te tokokangela bino nini tokobanda soki otindi na bambongo te botika koparalyze bato nyonso tu mpo ete bato oyo bazali kokosa bino na makambo ya politike na bango ya lokute ya solo bokomi koloba meme n'importe quoi liboso ya kamera ezali malamu te